C'est na mambo azelo côté ne bimba ve mundore c'est ayebeta côté ve mundore afanda avenir ve mundore afanda o c'est ayebi soit ça bota bana combien o ya yebi mais aye le devant il na président Masumu et na rolo baboy président Masumu non na c'est ba yo kana raté wa la leaderships et président la DSOB et photo benga kanyama na kombo na et en plus respect eza bo mbote malo sanzo mukolo makasi la diana donc tout à un niveau par rapport il y a responsabilité ve mundwere ve esiko zali ko la pongité ba ve wana ba limbongo na yo ve bimela ka bango bokena bango elongo moko. Bonjour, bonsoir, Banapoto Nyonso, Peba Abonné Nyonso à la personnalité TV, Eskaboza, Nalinga Abino Mingi Kande Baka Nazala Moi, Onsa Nabino, Doli Akambi, O Ami Pesa, Mobimbapo, Narope, Sabino, information sur Pevra, Yango Doli Akambi, le long à plateau, Azaye, mon côté, Azan a deux présidents, il y a un groupe théâtral, en plus, Sous Bazaba Nanjili, O Bango Bako s'est présenté, Nabino, O Nazope Sabamote, bonjour, président. Bonjour, maman. C'est présenté là-bas na potonyo so bazolanda o kombo na na nipe groupe na o kombo na oni. Ouais, kombo na LG, groupe na kombo na cinéma les étoiles de LG. OK, naza sous na président Msusu azopesa bino mbote pe ako se présenter na bana potonyo so. Bonjour et kombo na ngeza président Fortune Baby et ba nyonso ba yebi papa baby o asemakera papa baby ngayo groupe na ngeza les amis de Fortune Baby. Donc na appena chaîne ya YouTube et bakoma Baby 14 donc na appé étant que moto na zo ba formation na ngai et na zappé journaliste et na zappé caméraman donc na be fort ya ba patron le patron ya Congo préfère donc yem da sala ki mambo za ba formation to zo mo mingi kuna donc ya loba mingi ya te donc to ya ande poto loba mambo ve donc mambo sel biso passe na njili mambo ve mundori donc to ya poto loba yango. OK, Maman Doris Lema tozo continuer kaka bananjili o bozo mona ba baza plateau baza bananjili baza contenté ndenge obstacle ya artiste na bango munderi eleki baza na maloba koloba batu nyonso bazolanda boyo ka bango bolanda bango eza makambo ka minene oyo ko bima boza toujours connecté à personnalité TV na Sabino awande makambo babi Maman Doris Lema opila bango kala soara ba boss ne makambo pile bango. OK, papa na biso Fortune et le reni no CP na na matanga ya munderi. Donc tokolo babo matanga bandaki dès le début donc matanga bandaki bien selon biso Nangil et Nangil tozaki na organisation mo ya bien makas chez ya Bwensi wana et vena biso ya Bwensi batu bayebi na couloir ya Bwensi etikali lelo to couloir à munderi tara beaucoup mais ça baptisant lelo comme couloir à munderi to bende ko la wana ba prestation ezalaki ba artiste comédien nyonso ba o ba ndeko yana biso mais ya libanda te el bande bando ya te to monaki moto te donc tozaki mingi ba artiste en Gilles trop et y a pas ces que le temps moment comme ya robimisa day et o ezo sala passe day vient mundora moto moro a moto munene a président moro o aza trop populaire ce que le lobe sobe le lobe ba salama bon grâce à vient mundore ce que le lobe ba vegao ba oxygène ba nane belé pour na vie mundori mais bemba vie bo ki bimson na 16h moi na match ombetoni bemba vie mundori na 16h et en plus na 16h wana organisation boboto libiso bana chang organisation boye na ngo libanda ça azanan c'est na mambo azelo côté ne bemba vie mundori ça ebeta côté vie mundori afanda avenir vie mundori afanda o ça ayebi soit ça bota bana combien o ya yebi mais aye le devant il na président Masumu et na rolo baboy président Masumu non na cesse ba yo kana raté wa la leaderships mais na comprendre était président Masumu bon zaki pa na ye o ba pesa ki pa son excellence na biso ya gouverneur ya mboka o ya Gentiningo Bila esi kozali apesi mbongo na ye nesmo ya calme et mbongo wana pesi bango vertige tra bato ba so la raté mais bemba ve mundure solisi bato pona mbongo c'est na président Masumu ba solo li pona mbongo et ya botoli président Masumu mbongo wana ya simi ba responsabilité na sala organisation bolé la day ya moto na fiki na organisation non ya mabe batu ba yete
Bon, tout est tout le biso tozui organisation par rapport il y a ce qui y a plateforme là-bas on est ça ce qui est organisation ni ça moi autant autant combo na ngwezate pour nga autant ba combo buzo bate biso to bi pas kosiko oza coordonne biso mama lo sanzo ta batika ba G hein babi président Fortune maloba zo besoin engagé kaka yemoko tozolanda pe sous président LG osokoza liloba bakisa na ndenge président Fortune autoloba. Maman yobaksa vraiment ezebele yobaksa vraiment ezebele pona ngana no dernièrement non ezani maman to monaka ba artère presque ba kufaka to bimisaka bango mingi la 15h 14h y a pas ça sur to bimisaka 13h to koma ko de 15h mais pourquoi pas oye abiso ikoni anjini bakende ko bimise 16h. Mais à 16 ans, il fallait comme des et comme en agilité, tout bandana nous de tambu saraba corps ya ba artiste comme on entend ndaku na yi. Mais et combien de ndaku te maman? Attends tu dis même samba yi bangonde ngwana te quand même. Hein besoin de yi besoin de tino na mort. Ba yi ngona fikini ba yi bili susu e bembe ke susu pas même kuto kota na milé na yi. Et l'équipe ba mon cimetière. Et bien bana de le kande ngwana. Ya papa utaki musike yaki e komaki na ndaku. Et pourquoi pas ya mutu yokuta kufi libanda ya mboka te mais kufi na mboka na ye bale kisango ndengwa na mbangu pona nini mama ba gangi basali ba makambo nyonso ya bien nga nazalaki wana de 1h à 2h na fikini tozole la papa ya mulili pe ba nzembo bazo beta azo matanga na mukongo est-ce que muta kufa ki wana aza musicien ou aza artiste comédien tozole ba capacité ya batute mama tous ba capacité ya batute na ebite so ngapele lo so na kufi malheureusement coordonnateur mune na zawana Mario Sanzo akundanga na l'aise et que ça ndenge wana te ba lekisanga mbangu lokola mwana machombe jamais et ça lingana no passe pa mama na kawana na longona no wana to yena na vena biso moko na phénomène papa beaucoup de respect na to sa ko makasi po na linga ko premier na ngamona na fan no liboso mwana njini mais otie biso bi ya yo moko mwana njini. Est-ce que le défenseur a bien poto naï mais yo te biso bi et ça n'inga pas si ok yo il faut bundela artiste comédien njini pe en plus bozo finga bana njili lisusu fiston ça ina ebité ce qui na bagage ngana za na so ki na bagage wana pe en plus bana njili to lata makasi pe to yebi ebele na dongi yo lata ki na morgue na ko lata dongi wana te en plus ne bembe lamba yo lata ngana ko lata ngota take mwana njini ebi apologie jamais aucun jour ne ko sala ngo toye baka valeur ya bato vena biso la di phénomène nazo lo bapena mingi juste pas na ye pona nini yende mutu azo bundela bana ya njili po eza libanda njini mais malheureusement apesi bana njili mu Congo fele kutu apesa bana njili ate lo mais apesi so mu Congo mais na kamongo makasi mais abosa na te ve mutu asala lelo po azala asala bibakata asala ba septième baga bazebele ba dendo ba buibuyi bazebele mama so ndo tanga bazebele ngaku na lo bono ko bengi koko pona zate nene bo opérer to na mona ba pona so sala mutapesi nga sentiment lelo ponga na sala théâtre c'est yé toto la papa ningo sa ki vanta to za nani so au jouer vanta wana nani aza so te ese sai jouer vanta wana ya on vona no comédie ni ya joueur to na teni ni ya joueur na ya comédie to yé bien moté. Ok, wana ba parole azo engagé ka bango moko Jonathan Kinkela babi Jojo Star. Mwana njila solo zola na de bananji baza très fâché bananji ba CP une organisation wana te en plus ni dans le sous bo CP na ngote na organisation wana nde ba komaki na encore à Mundweri na nyo na place des artistes. Pourquoi ba tie plaque ya Mundweri na place des artistes te? Ba koya chango après to zandeni. Bon, après comment? Fait pas dès le début. Quand on a des ordres zakiwana, on est am suba monaki moyen basa ezate. T'es bon, va préférer il faut des ordres à la bongo. Pour mon qui n'a nji so ba ye to le long ndé mo ba calme ba de kana bon bon tellement ba des ordres ba ndenge na bango ba memia oti comme ba niveau wana par rapport à marambongo. Hein? Pour na panza pena teke ba na poto nyonso ba na monde te partout bozali donc marambo eza boye. Biso tozaki na organisation dès le surtout ngayo président Fortune Baby nazalaki wana ti première réunion salema ke soba yaki wana et soba wana président Jean-Paul Mayata yaki wana
to pesa ki na mambongo to pesa ki Jean-Paul Mayata comme caissé ya marambo tout donc bon tu es par-ci par là même au maman livre pesa ki même au son excellence Gentini Ngobla pesa ki même au ta ki na nini ya na fondation Amida nyonso tout feza boko ya Jean-Paul mbongo ngo yo longa ndeni na maboko ya Jean-Paul Mayata apesa ki ba on a ba peut-être to ba brutaliser ki parce que TV na ba on la personnalité TV na ba TV zabili TV za radio te ba na poto so bazolanda biso MBC bazaba kada ba bi yonde makambu umela na mo jili wata moi sikitoko babi e koma ki ndenge ni mbongo elonga na maboko ya papa. Donc Jean-Paul Mayata misimbela ki ngote donc les premiers allaient boy bango bazaki na trop d'avance bato koto to sa ba réunion bon bazaki na trop d'avance ya okebe ta dia ba porte temo bébé ki mundura mutu moko yebane et so to sali boy to kebo mbongo ebima na facilité et na ko se pela so ezaki na lokwa na pako siko donc toninga to se pela de greffa nga lela mana honneur moko mais te meki na ba association moko boye o ba visa toujours ko lia te bemba ve mundore comme péage dans tous les camions qui sont bons, bah tu belé bah en forme les bemba vieux mundore bah tirer na balar. C'est pour ça na ba so qui bah tembe. Banda na sai ve masumu nani eurozwa mtakala eurozwa nani yambalio yampaka mbalio sombo eurozwa sobe esoba kimi biso après préparation kimi biso ya lisusu te. Tiba kunzide esoba tika ko mona na njili te. Ngai nakenda mingi na source na landa ki babi ke baboyi matange za njili parce que bana 9 so na bana 7 bazo kanate kulune ngezala balukana ki ke ba kutana na terrain Bouddha place ba la munderi yango nde ba préférer ki ke ba matange le ka kimi yango ba tchaki na fikini. Maman, omoni nyonso tozoloba. Abi bana DP na eba oyo kana te bana 9 na 6 ya onde ba mona ki ba tchaki da ba katafalk na Bouddha na bato ba leka ba mona ba katafalk. Ya onde ba moni de asangwane kome ya bana matoyi ba bi ke kulune ko ya osama na matanga ya papa Mundweri ya onde ba tchaki na bana foi. Mama na lobi soki matanga ekeleka na matanga ya mobule eleka na matanga ya papa Mundweri. To ba alisi baba tolela wapi? Na Bouddha. Baze belé so don tanga ba prêtre belé tolela na Bouddha. Bah biso réunion souka ba proposer biso que to boy s'intéresse aux anabuda que les jeudi biso nyonso ba artiste comédien ya chango to tie volonté to kela na buda to komboli tela kaka fumba na terre azaki wana mona de ba kombola ki ba bakati ba matiti na terrain Bouddha to komboli terrain to kati ba matiti en plus terrain ya munene meto sopeli ya ngoma ipona nini ke to lela papa na honneur mama eza na matanga moko te oyo artiste akokufa basa festival obso to saina chango eti ko sala mate petit na lelo avenue wana to mona kombo ya président Mundweri petit kali bango matanga esili mais biso bana chango tina lelo to la ka libanda poto la savon ki matanga eza ya biso matanga esili pa ba ko nango te merci mama omoni loko ngo siko do to la savon ki bango ba mukie mais biso to ba grand pour bango ba landi mbongo mais biso to landi so mbongo te to landa nde mutu oyo biso to perdre na commune na biso to ebite soki lelo soki fusion ça ya kufi commune na bango e resala ndenge to sali to ndimi yango te podium ba betela ki tolo na fikini e utaki nef e uti njini ya biso bana njito tindi podium na fikini bongo babake tindaki yango mais tozana mutu munene ya boys okay tona mutu munene ya boys sali ya boys pona ebike bana poto ba landa ezande ngwana olandi mama e bongo so tolo banini bazaki ne lokote ba wolela kinde bazwa mbongo po ba bénéficier na mbongo po ba wolela mpo po ba bénéficier na mbongo atu akufaka mais ba ke to landa na ba lettre tout oyo pas masumu mutakokenda le millionnaire et même ngani place aux arts mambo tebe babi millionnaire azaka mort na London balobi président Fortina balobak sababi que président Mundweri atiki nyongo yanda kwa 4 mois même bon ebimi vraiment maman Doris Lema personnalité tikatana sekanda no na plateau babi bana poto non ba makambo na série balobi président Mundweri atiki nyongo 4 mois ndako ba futeliete en tout cas bato baza ba sepela ba comédie ya papa Mundweri bokoko benga numéro mama Yvette bota ba émission nga ya kala to bana nji bo pesa numéro mama Yvette po eza soni organisation sami botika muninga kufi na nyongo kufa nyongo eza bien te to mona na matanga ba belela atiki nyonga nani mais nyonga ndako etikali donc soki nyonga ndako etikali po mutea mabeleki soki pena nyonga ndako etikali po mutea mabeleki na kawana
une association na bango basala wana taka degré boyo la v na libanda na fikini est-ce que pas kosiko ya bongo pas kosiko ya plateforme moko munene bana espace na fikini ya dégâts basala bien. Bon bah tout est tolo biso ba lelive wabi et en plus bolé la moto banda 22h courir 4h du matin ba image za tona on a ba téléphone ba groupe ezala kité oh pona biso ke bana le côté même pas groupe bana groupe te faut mona ke moto nyonso wela ke terrain na poche donc ba ngonde ba sangana ki masumu président masumu ça et sobe à côté du nombre heureusement nani vembali osombo heureusement ntakala donc tema de abazoki de ambomba bendana taka imagine taka na mo de Europe na carte taka imagine toi nani basolo la raté yesa na masumba solo la raté mutu nyonso ye bien tous les comédiens bon business to ye bien mais ba kiyo kana pona mbongo siko kana otuna solution ni bozui pona mamandaku madolu tu mama social yo mutema malamu na ebi déjà que western ko ya nango pona ebi to so na kati na inbox ngana na WhatsApp on peut sa réponse ya solution ndaku oyo mama Iveta tikali sai président Masumu et sobe et nani yampaka mbongo botikala kinango boke tuna de mama Ivete hero ke nyongeza ya combien bo sansa mbongo wana 4 mois 4 mois ba keza monta combien ba ke sansa mbongo na ba futa ngo pe toloba pe boy soki ba tete mbeke bango ba limbongo ya mowe ite toleka na séance ya kopo pa mettre la di kopo mbunza mabe azana njil ba ya soki kopo kangami mutu po ya ko sarate soki kopo zio se ko leki mbongo mowe ndesi ba biso beto leka pe na ba séance wana donc bato bele batambola ki ba leki ba mbongo surtout ba gar wana na tangi ba mabe de basala mo association ba po donc c'est que ba pe bango bato ba soutenir bato ba kufa po ba leki ba mbongo bato mais boy ba ke mbongo mowe ba leki kango te avant le mbongo mowe faut talo sali na nini bato ba fo ba sepela relation pe nini bozalaka na ye ponga na ndimi na teke c'est na relation na vie aye baravet aye nanu na nef azotuna aveni ve afandi mais un comédien maman tous ablo musu na ba légèreté tous on a ba capacité mo boye ça un grand comédien ya RDC mais aye bien sika icône na biso afanda raté mais lelo ye mutu azobundela mbongo ngana kamwango est-ce que biso na njini tozangi ba prêtre bene na njini ba kokunda vena biso mundweri bazangi te siko na kati yo maloba te siko kuna na nécropole batiaki Pierre Tombal to mpona moni ba image musu ezo circuler na YouTube balakisika bazipi bazelu na ebite soki ezake ba chango après to ezandeni to bazosala basala kwa basaki ya Marie Misamu batia azofuka mato batia papa Mundweri na ebite image ni batia pona Mundweri so na ebite amso ezano pas bato ba artiste o basala bio kwana tolo ba ni baliaka mafuta ntabatango ezana moto donde tika libongo lobaki mutu moko boya mboka oya volonté mtea malamu atambongo anje basala ngo soit so ezaki na pakosiko la elinge salem mais teme koti na mamamu na bango esalema te le preuve ane bota la cimetière mama waso bota la derrière organisation est-ce que ne bemba ve mundu combien de bis ekendaki cimetière est-ce que ministre yaki banani ba yaki autorité nini wa munena mboko yaki ne bemba icône na biso ayete ngazala mama Denise ngazala tokena nu mama question no tuninga ndo zela pena question c'est qui c'est ngata ndo tuna question mo boy mais tuninga ngote tokena rond-point victoire to mona ba artiste so ba kufi ba tsaka mbamo plaque na bango mais toke kuta tant ba tsela ki pena papa na biso icône en tout cas so mona ki mobule bimaki wana mutu oyo babetaki mbata premièrement nanu pas fisto sai yo zane liboso nao oui na mona ki désordre ezaki wana tozwa ki ata moya kozwa image te corps esali ya 2 minutes ou 3 minutes et tout siko yo papa banende ni babeta ombata c'est ko ya ko sa désordre non na sala ki désordre te na kinde ko swana président attaque président ngape na za président balobi kozala ki yaya te mais na musala toza ba collègue na musala ba collègue attaque na niveau aza mukolo mena musalanga naza nango taba collègue emsu na metenga naza nango yaza nango te olandi mama potolobi teke mutu oyo atangela art nde mutu akokisa mulangi tu atondisa na art ti olandi mama eza nde wana tango na kena tokena rond-point victoire ndenge to mona ki tanti batiaki wana niko décorata mbetu ya mabende simple
toke po tota la plaque ya papa ezate nde na kenda pas président na respect na ndio swana président bi ozana droite ya kotuna eloko wana est-ce que pona kotuna plaque ya artiste foka ozana droit ezate po ye nani en plus toyebi te soki na antepese na bango bazolobela soki aza nani ça soit na pakopsiko mais makambo linge salama te po biso tozaka honnête so tolanda likambo tokenda ngo na tout droit biso tozaka ndengo wana alors esalinga pasi tomoni ata mokonzi moko te na fikini tomoni ata ministre te même si bourgmestre na biso moko no ya njini amati na podium te ata kutu ya kalamu azati esala biso pasi ata lemba po bembeda na fikini mama akoya kutu ndenge nini ya libanda kutu bo négliger bango bakolo mwana bo négliger bango ndeka papa mba aloba biso mba kole bembe bo négliger biso bongo batu musu boya bo yamba bango bamona ka bo négliger bango c'est ça le problème tozalaki na ngonde na njini nde yango wana pe en plus tina lelo biso tozolala libanda po nanu tosisi matanga ya papa na biso te mais bango déjà basisa bazala ba ambiance na bango soki bangandali dame na banda lokomona bango OK place bokomona bango mais toyebisi fiston sai abosa na te ke bana bazali mama za na ndako azana nyongo ya 4 mois na biki okolandango ana nyongo ya 4 mois yo patron ya ba artiste na bino ya libanda biso pe toza ba patron ya ba groupe na biso po yo ba patron ngana boya ko za patron te olandi mama patron ya ba groupe na ye to sala likambo oyo esepelisa bato mama to sala likambo oyo esepelisa bato mais vena biso la die esobe na yebi ke oza mayele otanga okoluka no losanzo osenga pardon nanga na yebi ko osala non po na yebi ke miso abatu tosenga ko finga koloba mais osenga no pardon po za mukolo tanga déjà na yebi okosalela ngo. Merci maman. Ok. Denis Moulambé, la troisième merveille. Denis Moulambé, la troisième merveille qu'on a aux États-Unis. Toujours continuer kaka une émission dans le temps réel. Tony Toye Basuko, Munderi a tiki combien de bana? Veut a tiki 5 bana. Donc a tiki 5 bana el bosso déjà à coller. Bientôt tes aïe faut abîmer les fiançailles via d'ailleurs. Le bosso dans âge. Tu informé bino. Donc el bosso a plus de 20 quelques. Bon, pour t'informer, bien que tous arana v, donc ça derrière chérie na ye qui fait se présenter pas v, mais va qui. Donc biso tu vas pas bana ya parler. Donc tu y a wana tous arana v, tu boka arana v, donc v tous arana ya pesa biso ba conseil. Ndemo tous arana cordon na biso comme ça biso ba donc ba massa na ye. Maman lo sanzo donc tous arana ye donc comme bango te bon balingo ça moi boy. Et en plus na lo ba boy. Marambo le ka ki na mort ngalema. Et président l'a dit sobe et photo benga kanyama na kombo na et en plus respect et ça bo mbote malo sanzo mukolo makasi la diana donc tout un autre niveau par rapport il y a ba responsabilité alors chef na donc maman lo sanzo na niveau ya chef na ye o akambara ye soki na bango bazala le roi na association na bango wana président Masum ba même ana temps ya remarquer maman lo sanzo oni bino banjula bozana kanda bolingi nini message na bino ezani bolingi nini da matanga bakundi déjà président Munderi siko bolingi nini donc le premier ezaboye bazwara tenter ya remarquer mikolo pour ça on va manquer bon biso pe to bando manquer bango non bobimino lokoso bolino mbongo yebembe abatu et en plus famille na bango biso to yebiso ki association mo ndeti biso ndeti biso na association na biso soki to eu problème soit artiste mo artiste mo robo ya kufi bazaka collaboration na famille na ye et en plus qu'est-ce simba mingi na famille na ye pour mon transparence mo robo mais bino boke si mes responsabilités bozu ka kesi pour nanine l'intérêt personnel bossa na ngopelo rote ve Munderi ve esiko zali ko la pongité ba ve wana ba limbongo na yo ve bimela ka bango boke na bango elongo moko alanda lettre par lettre. OK to comment que da ko chiter une émission na biso mot de la fin na bino ezanini président LG. En tout cas maman merci to sengna nous merci pas bana poto nyons tout pas ben makusa
en tout cas yé muto pena sala ki biso vraiment pour tous mo ba polo to zala ki nango na matanga ya papa et sala ki biso bien merci Véobin to bo sanité na musika maman Nzuzi place ozali et sala biso bien parce que to zana kaka na place ba tiki papa ba kende ko bongisa ba tonga ezate ki boliembongo yebele bokunda mutu esika ya mabe babitango bozwi ebele botiape mutu eza pongini asuka lalite mama batie esika ya malamu batie esika ya malamu po esala biso pe bien honneur ya bana njini c'est ça le problème souci na biso nde yangwana. Ok, Arkil banvoie tout biskoza à Londres, babi banvoie tite veut dire yondo la taka koleka ba babi bilele ebio Arkil banvoie tout ozo continue car président LG mot de la fin de pour émission na biso. Ouais, sur le rôle barabo et maman na bossana elo komoko. Et bien bien vaisselle non passe non pourquoi? Banda makambo banda ki ele ki na même pas chaîne moko ya mboka na biso bazuka be strenda mndam mais so ezalaki ki lelo pa ko balexia ko na biso TV bon so biso TV nga talent mais balexi ndam mais so ezalaki na biso etaki to sera ba grand réalisateur na biso mboka o po biso to ta koko ça n'était pas kosiko et la plateforme moi ma sécurité et na jara ba tout na kati et ba grand réalisateur bazawana ba Paul Star bazawana donc suka simba ki makambo yo blingo mone bende banda dès le début ba organisation des osalema marambu tout ti morgue cimetière elinga leka pe en plus elinga leka na chaîne o ya leka ka mais to moni même pas na chaîne ya leka ka na antenne A to moni même pas tel so degré organisation ana après to beta bino maboko ta degré bola si be strenda ndambo mais ya mami waso bo mona ki en direct. Combien pour vous payer ça? Pour les en direct, bino boana mbongo, beta ki tolo, biso to sont en charge boy. Ça coûte combien pour les cas en direct? Tu payes sa valeur en avait. Bon so ndam tout ça na ngone. René Makonde le banji bazolo ba yo po solo lindenge ni na banjili. René Makonde l'honorable ba Diogo na bi ke Hollande mission place aux akuna Suède ba bi entraîneur. Babi au changer dans le monde, comme dans le monde il y a entraîneur. René Makonde le wana za bokilo na ngai donc naloba oncle Nangaya Bala Lekinaye, donc René Makonde, le grand Diogo. Donc, honorable à Diogo, mais quoi comme honorable à l'entraîneur, parce qu'à côté de la monde, il y a entraîné. René Makonde, Biscoz dans la Suède, Mambote Belé, le basketteur de l'X, place aux Akuna na Luxembourg, Babi Yonde Makambu, Christian Mafuta, le basketteur de l'X, Soboza Mambote au Pesa. Tout Pesa, oh, Basala, qui est biso Tozala. Qu'est-ce que Pesa Mambote date au Moshi? Pesa, Cordon John, et Moto Asala qui si tu peux à l'aise et nga pena za à l'aise na niveau ya Canada et na bossa pété Guio ando donc 100 000 c'est quoi 100 000 c'est quoi donc na bossa pété maman Nadège na Luanda et na bossa pété Gabriel Mbati na Canada et na bossa pété pona za ngrate et na pesi donc yé pena na pesa ba libota na mobimba et cordo o azamote ma pembe simplicité maman lo sanzo faru melana donc yé na ba na ba kopo na ba luto le bata 140 comme ça vena e ranson potala ba ebelete moto po vivre bon donc balon la tête 10 ans pas nga bakisa na bango ye mama lo sanzo donc ngala kufa na nga avant ya zala na epo asunga kaka bato po mutema ya zana ngo ngana na ngo te donc merci mingi na yo moko mama Doli donc moi ça pembe donc ya dire réalité. OK président LG Bambote pe so ko pe sa contact na bato so balandi biso. Ouais en tout cas Bambote belé liboso na pa mama Nzuzi wa mbombo oya yambanga mama oya batelaka bana ebele mama Nzuzi wa mbombo je sali na musika musiko zali na pesi mbote na nga na mama Nzuzi nteka yo yebi maso to beterano na net to koksango kaka ndenge to soleil pona bana vraiment ba vivre kitoko to na biso bana mike même musala na biso ndenge te bundisa bango vraiment ba mbote belé et pas ya papa na bien décasé babi na bien décasé o pena simbaka njini bambote belé na biki papa olandanga na Londres bambote belé numéro contact toujours ezaka 081 42 code mboka ouais code mboka 00243 243 ya wuli musheni 089 93 37 126
089 93 37 126. Puis ya Frisel pe zali to bi ke to benga na lisu mingi na butu 0900 990 125 0900 990 125 check to benga na. Ok, président Fortune, numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone, on aura mort quoi. Plus 243 code Mboka ya Willy Mocheni 090 86 62 358. Donc so bobengi na WhatsApp partout to resolara na numéro wana et na profiter pe pour na bisara ba toute l'organisation oh vraiment mama ta isika ba yambio au pena bureau pena ya pas kosiko et toza pena na kati atala kit moko donc kit so za climatiser te mama na ndako noko tango te ouais kit ba konzi to mona rango otambola rati kendara ba par ci par là donc bureau boezala te pour basala maramba boy. Ok, merci wana bolanda qui émission bolandi de président Fortuna président LG bapesi inquiétude na bango ndenge organisation et obsèque président Mundwere le kaki na yebi que émission SPC bana poto nyonso balandi na France na Paris na Belgique na Hollande na moni kuna na Allemagne papa Kanda Ners na Nditunga dio ba motebele ya dachumba la ba bionde makamu na Belgique ba motebele grand frère propre na moni tantine na Paris tantine ou à la place aux alus ou à le bambo tebele grand sœur maman pasteur balobi moi motema ya pasteur vula place aux bambo tebele Thérèse Dembo bambo tebele babi yonde makambu pebi mabianga la mangue mur de Paris babi tentire vanda ne pas pebi mabianga tant ba bengela mangue mur bato ba yebi bambo tebele na moni ML milliard le maditali na lingi bino mingi to mona la prochaine numéro bye.